dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. Well, I love you endlessly. Si papa de na mboka Bukagal. Merci na mama Huguette na Hollande. Merci na bande konyoso bazo landa biso lelo le 19 juin 2011 à 18h13. Émission ya Connais-toi toi-même. Ngai comme on a Clarisse Kwala na zale wana FM mboka Allemagne. Toujours comme chaque dimanche à 18h, c'est dans la émission ya Connais-toi toi-même. Ndenge na kotalisaka toujours ndenge nini moto akoki ko se développer ye moko mpona se transformer mpona alanda nzela oyo ya divinité na ye moko. Parce que soki nasosoli malamu, soki nasosoli mpenza malamu na ndenge cerveau nango ekotala makambo, na ndenge nga na kocomprendre makambo, nakomona ko basi na kati na bango bazali na bakle na kati na bango bafungola. Maintenant bafungola oyo eza na kati na bango, soki bango moko babandi kokotrouve bafungola oyo nzambe atie na kati na bango, bafungola wana ekosala ko bafungola ezali bafungola eza makambo ezali nini bafungola na kuvo benga ngo ezali nakuvo benga ngo mbelemi nakuvo benga ko mabombami oyo nzambe atie na kati ya basi mpona soki basi basali makasi mpona kobimisama koyeba mabombami oyo ezali na kati na bango, etango bango bakobimisa yango ekosala ke na mayele ya mibali na mayele ya basi ekosala ke bakota na kati ya loi ya complémentarité mpona bafaire avancer planète Terre. Nayebi te soki na se faire comprendre nakomona ngo. Donc basi bazali na bakle na kati na bango mabombami oyo eza na kati na bango, il faut bango moko badécouvrir yango. Maintenant ntango bango bakodécouvrir yango bakoyeba sikoyo rôle na bango na kati ya société ezali nini. Maintenant ntango bango bakoyeba rôle na bango na kati ya société ezali nini, ekosala ke bakosangana na mibali na loi ya complémentarité ezali na loi ya lolendo te mpona kolakisa ke ngai nalingi na domine mobali na loi wana lisusu te, parce que loi ya kodomine moto ezali lisusu te na kati ya planète Terre. Donc loi ya dualité ya compétition ezali lisusu te. Ekomi sikoyo il faut bato bavivre na loi ya complémentarité. Donc mwasi a respecté mobali mpe a respecté mwasi. Ekomi sikoyo na loi wana nde na aire ya verso ezali ndenge wana. Maintenant basi na mibali mpe ba réaliser yango ba comprendre loi wana, loi ya complémentarité mpona babima na kati ya femme soyez soumise wana, et mpona batamusa makambo mpona batamusa planète, parce que planète ekokenda na 5e dimension. Maintenant soki plus basi bakosala
mosala oyo bango ko basala te soki bakosala yango te eko ralentir mpe bamibali parce que secret ezali nde na kati ya basi secret ezali nde na kati ya basi nzambe ezali stratégie ya nzambe soki olingi comprendre yango bien ezali stratégie ya nzambe asali ke atia mabombami wana na kati ya mwasi comme ça mwasi ayeba koévolue azala susu na position ya victime ke moto oyo kaka aanga basalanga boye aanga ya kolela lela azala susu na position wana te azala moto oyo akamata makambo na ye en main atelema mpenza akamata makambo na ye en main etango ya kokamata makambo na ye en main elingi koloba te ke ya kodomine moto non akodomine société te akodomine mpe mobali te akokenda na kati ya loi ya respect na kati ya loi ya complémentarité ya koyeba ke mobali tina nini mobali aye na planète terre tina nini mwasi aye na planète terre donc ntango mwasi abanda koréalize yango makambo wana nde ke planète terre ebanda kokenda na liboso donc na développer lisusu mwa bien mwasi ayebaka ke énergie sexuelle na ye parce que basi mingi bazali na kati ya culpabilité que na ndenge ya Adam et Ève na ndenge Bible elobaka ke mwasi mozaliaki mbuma et puis mwasi atiaki mobali na kati erreur basi mingi bazali na kati ya liloba wana mais sikoyo ere ya verso ebimisi bango na kati ya liloba wana parce que ere ya verso ezali ere oyo ye na baénergie ya sika donc énergie ya sika ezali information ya sika maintenant information ya sika ezali ya kobombana na kati ya bato maintenant ntango moto azoloba moto ni moto ntango azoloba oluka kososola eloko nini ye alingi oloba na nsima wana meme ate eloko ye alingi oloba ekobima nani te mais sosola nani okobanda kocomprendre eloko nini ye alingi koloba donc eloko nini ngai alingi koloba eloko nalingi koloba ke basi bamiyeba nani bango moko bamiyeba ndenge nini énergie sexuelle na bango fonctionne na mekana koexplike énergie sexuelle ya mwasi ezali énergie oyo boye ekosala ke yo communiquer na bato ezali kaka énergie oyo obotaka bana te non ezali mpe énergie oyo tozoloba awa tokoutilize baénergie sexuelle na biso donc énergie sexuelle ya mwasi ekobanda na mabele maintenant ebandi na niveau ya mabele ekiti siko na niveau ya se na côté ya sexualité na ye ekiti maintenant oyo ya mobali énergie sexuelle mobali directement ezali déjà fixé na côté ya sexe na ye donc soki ezali fixé na côté ya sexe na ye après mati sikoyo na côté ya motema angwana esalaka ke mwasi azali na besoin ya balobaka na ye mingi okomona mwasi alingaka nani ayokaka mingi alingaka nani babaratin oyo mobali fo soki akoluka mwasi fa aloba parce que mwasi azali alingi nani ayoka nani eloko nini yo olingi nini donc mwasi alingaka mingi ayoka angona mobali fa alobaka ebele après mwasi andimi mais or mibali bafonctionnaka ndenge wana te mibali bafonctionnaka ndenge mosusu mobali akofonctionne énergie sexuelle na ye ezali directement branché na sexe na ye donc mibali bakosouffrir plus que basi na sens nini na sens que ye azali fixé na makambo oyo azomona ye akokolula kaka amoni mwasi na elongi na ye kaka luli ou bien amoni suki ya mwasi ou bien amoni elamba oyo mwasi alati abandi kolula ntango ye abandi kolula ekosala mpe ezali directement branché na sexe na ye donc ango wana okomona ke mibali eloko nini mpo bango basala mpona bazala na maîtrise ya sexualité na bango mpona bamona pasi mingi te parce que basi baprovokaka mpe mibali basalaka mpe baprovoke mibali mpona mibali mpe baloba mingi parce que basi bazwaka plaisir na bango na kote wana ntango mobali ya kolanda ye ntango mobali ya kosala babara te wana basi bakosepela na kati ya mitema na bango
mais mobali ya komona pasi. Maintenant tango wana moi banalise on a tango basi babanda ko comprendre ndenge nini mibali ba fonctionner babanda sikoyo ko sala attention na ndenge nini bango ba na ndenge bango ba provoka mibali na ndenge basi ba provoka mibali babanda sikoyo ko sala attention. Parce que ce qu'on moni bien ba viol o ezali ndenge nini okoki komona ke na kati ndako tata abimi na mwana na yemoko soki obandi ko comprendre ndenge nini mobali a fonctionnaka obanda siko ko sala attention na makambo oyo mingi oyo yebaki na yote oyo to mona mingi ke papa abimi na mwana na ye mais parce que ezali pe ba faute mingi pe ezali peut-être ndenge nini mibali ba fonctionner parce que na mwasi ako kasi mibali ba fonctionner alikuwa mwasi non mobali a fonctionner alikuwa mwasi te mibali a fonctionner ndenge nini donc tango yo bana ko comprendre que énergie sexuelle ya moitié bana kota mabele ekitina te et ya mobali et que mibali bazali fixé na biloko bango ba monaka donc sexualité na bango yali directement branché na miso donc soka moni miso na se abandi ko vibrer au moni que zali pasi soko zali na soko zali mobali ozandengo wana eza pasi mais non na comme ko réaliser que soki vraiment ezali que sexualité na bango directement eza branché na biloko bango ba monaka mais soko ba monaka pasi c'est que ba monaka vraiment pasi parce que bakotonga na nzela okomona omona makambo ebele et quand okomona makambo ebele nyonso wana eko excité yo mais ezali vraiment pas maintenant okobanda comprendre ba viol na bango bango asalaka donc société sikoyo kosala nini société il faut comprendre biloko wana donc kotangisa biloko wana à l'école na l'école je crois wana moto azala averti wana moto ayeba ndenge nini moto afonctionna et la moitié de mibali ndenge nini afonctionna. Donc ça ne veut pas dire que tant on a le baboué et d'ailleurs on dirait qu'on en a le banibali que bakoma sont plus agressifs non et d'ailleurs quand on en a le bakre bango se va comprendre que ndenge nini bango ba fonctionna ça banda siko okota na kati ya eloko ba bengi maîtrise de soi parce que maîtrise de soi et d'ailleurs le robot manango te il faut que mana maîtrise yango te na robot comme maître yango te na robot donc bali ba ko sala na ba respiration pour maîtriser sexualité na bango pour maîtriser la désir na bango parce que la désir c'est que les tout trop mingi et ça la nini et comme ça la fait comme na basi pamba parce que pour maîtriser la désir na yeke mais ça ne veut pas dire que basi pe bazara na ba désir non awa na ko expliquer nani kaka ndenge nini d'énergie sexuelle et fonctionnaka et pas ya Bali, to Kaya, Kabas. Maintenant, pour voir les puissances mini basi la Zanango, la carte de la planète Terre, on va faire évoluer ma cambo. Basi, il faut, babanda ko la près, yako yeko la mkambusu. Yako yamba énergie et la planète Terre, et yamba information et la planète Terre, et ko banda ko sale la ba information wana ona bango mutugana ba clé et tant bango ko ngisa ba clé na kati na bango et libali ba ko kamatango et ça la ni évolution en kati ya parce que dali énergie moko ko libérer mokili donc énergie ko libérer mokili et dali ni de pas ya ba tant mususu basi bango moko ba yebi yango donc faut ko loba kona ko motiver basi et libali o ba prena ka basi na bango bako banda su ko prene basi na bango te parce que bako za su na makasi wana te l'énergie atika oye pona et anéantir bato o baninga ko manipuler baninga o baninga ko dominer baninga l'énergie atika o boye bango bako ko mote angwana ko mona ko e ko sala makambo le ko le sala na DSK
na Amérique Dominique Strauss-Kahn nde angana ko tumu mona babilo kandenga et bilo kandenga wana ezala vraiment belé pas planète parce que esprit ya ko dominer moto esprit ya ko manipuler moto ezala sous na force to angana bato o bazana mbongo mingi o bakanti ba ko manipuler moto ba ko so sala moto parce que l'énergie o parce que yé pas na ko anéantir bloc wana nyos. Bon. Donc la côté à Bassi la Kanisi n'a expliqué, à côté la Bassi, on a Bassi va comprendre. Maintenant, à côté de Bali, on va comprendre que la maîtrise de la sexualité dans le monde d'Internet, on a Bassi va dans la côté, je pense que là, ça c'est pas dans le fait de l'Internet, on a connu que la maîtrise de la sexualité dans le monde. Parce que, dans ma bombe amie, c'est ça là que l'Église catholique Ndaki ko binisa lokola que Jésus azali moto oyo azaki na mwasi te ou bien balingo binisa Jésus na mode moko boye mais na ère ya verso il faut bato nyonso bayeba makambo que Jésus azali moto oyo ayakaki kosala mission na ye et que azalaki pe na ba compagne na ye azali pe na compagne oyo babengi Marie de Magdala oyo bango bako pratiquer sexualité oyo babengi sexualité tantrique. Parce que moto a fait bosana que sexualité ezali eloko ya mabete ezali eloko oyo nzambe yemoko apprécie sexe ozana sexe pona nini ezana na tina nango. Donc façon oyo ko vivre sexualité na yo oko additionner ngona spiritualité et ko pese eloko mususu ndio babengaka sexualité tantrique. Ba maître oyo mona na mokilo bayaka awa ba ko pratiquer ngo ba ko lobango te ba ko binisa ba secret wana te maintenant surtout na ère oyo et pour ça la ko ba ba secret wana donc façon ya ko prier motindo na yo ko prier ngambi motindo na yo ko lia motindo na yo ko vivre sexualité na yo nyonso wana ezala toujours combiné na le divin en toi na bonzambe oyo eza na kati na yo. Donc ntango yo koyekola kosambela na kati ya sagesse na kati ya kozala na kati ya makelele te okoyamba baénergie okokomprendre mpe information ekokota na kati na yo. Ntango yo kolia epuis okoyeba kolia na kati ya makelele te okoyeba kolamba na kati ya makelele te ezali mpe okosalela mpe bonzambe na kati na yo. Bonzambe ezali kaka te soki okokende église oke na église osambeli na kati ya makelele akozongi non. Bonzambe ezali ntango yo ozali na kati na yo moko na kati ya le silence parce que le silence ezali pouvoir ya monene oyo ezalaka na kati ya moto me moto yo moko asalelaka moko le silence. Donc ntango eza na kati ya le silence tango oyebi kolia et tango oyebi kopratique sexualité na yo nde wana sikoyo bonzambe na kati na yo nyonso ekomona epuis tango yo miyebi lisusu yo moko tango yo miyebi elingi koloba ko tango yo oyebi bacaractère na yo tango yo okoki komaîtriser baémotion na yo tango yo okoki koyoka moto kofungola matoi epuis koyoka soki koyoka na nzela matoi te ezali na yo mpasi yoka na nzela motema. Nayebisaka ngo mikolo nyonso te omoni kozali na nzoto oyo ya physique oyo nzoto ya physique mpona konourrir nzoto oyo boye oyo biso tomona mpe oyo ya corps physique na biso oyo toza na besoin ya bilei tolambi tole wana mpona konourrir nzoto na biso physique. Maintenant mpona konourrir eloko babengi ame ya moto mpona konourrir yango na kosala nini ame na yo okonourrir yango na nini okolesa yango na nini yo oyebi ke ito nakende na zando oyo nasomba boye nalingi nalia na nakosa kolia bosombi oye na ndako olambi ele mpona onourrir corps physique na yo. Maintenant ame na yo okonourrir yango na nini
âme na yo eloko babengi âme ekomiri yango ntango yozosango ntango yozosala baméditation ntango yozotanga ntango yozoyoka musique oyo babengi musique oyo musique epa nango konourrir âme ya bato âme kobinaka biso bina toyoki na biso musique po kobina d'accord mais effet nango ezalaka na kati ya âme na biso musique donc méditation kosambela musique na lecture ezali mpona konourrir âme na biso mais non esprit ya moto oyo babengi Saint-Esprit Saint-Esprit ekonourrir Saint-Esprit na nini Saint-Esprit oyo eza na kati ya moto ekonourrir yango na nini Saint-Esprit bilei na ye bilei ya Saint-Esprit ezali bolingo ezali na motema moto ya motema moto ya motema ezalaka mpona konourrir Saint-Esprit ntango yoko kodevelope bolingo ezali en connexion na Saint-Esprit donc ekosala ke bolingo ekosala ke Saint-Esprit akovanda kati na yo naye te soki na se faire comprendre namoni papa na biso zambwana koti awa papa zambwana na peso nani maloba papa zambwana ngo yoka te ya limbisaka micro ezalaki naza kofina o souris ekangamaki nde yango na omoni mwa reta est ce que oza koyokanga sikoyo tozoyoka yo ten soutien merci mingi bandeko nyonso bozali kolanda biso na pokwa lelo oyo napesi bino merci na koma polo nyonso lokola lelo ezali mpe dimanche mama kwala napesi yo mbote mingi ndeko desfe na bandeko ebele toza kokomanaka awa toza kolandaka yo napesi bino mpe mbote mingi ngai naza na likambo moko kaka na sepe na awa ya connaître toi-même na émission ya conscience oyo précisément na makambo etali basi eke mutu mpe apromote émission yango ezali mpe yo mwana mwasi nde esengo nanga ezali mpenza place wana parce que so ezalaki biso batata tosalaka émission ya boye elingaki ezalaki totouche domaine na bino mais lokola euti mpa na bamama na sepeli oza kotouche mpenza amour te mais si je ne me trompe pas c'est comme si oza kotouche badésir sexuel ya basi baprovocation na bango ya puissance na bango ya dominance sur biso bamibali ou sinon ke place ya secret ya mama ezali place wana na nguya ya mama bisika wana nde ezaleli eza émission kitoko mais na banza yo mutu oza na sujet comment kodévelopper to continue koyoka yo mais na place oyo na koprofite na mekante koyebiso te nga participation na ekozala mingi na soki tokoki kodiviser un peu bamama mibale mama ya Afrique na mama ya poto. Pourquoi mama ya Afrique? Parce qu'en Afrique si je outi kotombola na bino ba mama na biso c'est comme si c'est vraiment tabou dans le sens que soko bimisi makambo etali éducation sexuelle na tuna quand même bande ko na kata radio de solo ba mama et chrétienne ebele est-ce que un jour to ya vraiment na émission oyo ezali ke na ba église na biso to introduire éducation sexuelle précisément na ba mama oui ou non et puis ou comment parce que ngata na sala wana ba église oyo naza un peu en charge et puis ça ramasse ba mama ebele ba boyaka ba bi raison to boy éducation sexuelle ekota na église ba na biso ba okoma mobulu après que ba comprendre connaître toi-même jouni ba wiko zazemi précisément na komba wiko mibatela wana kutu pointe mais question ezali peza ya jour mama wiko zazemi ba boya kisi je wana ekota raison ba boya kiamo parce que ba okoma mobulu mais question ezali baza mobulu pa mobulu ba fille nyonso ba kokisi ba 17 ans 20 ans na Congo presque na okuta na baba Congo na basi ba toloka na bango déjà basi ba zoaso na bango déjà bazemi alors o éduquer bango te na 17 ans raro mona kutu fille rasu vierge
elingi baki apata ba 15 basi ba yekola na bango déjà ba makamona. Alors pourquoi baza ko boya éducation sexuelle ekota question wana nde yango na tikaki ba na église na loko boboy to tikaki yango ba mama ya poto bino boza clair bokoji ko lobela makambo etali ba envie sexuelle ba puissance sexuelle ba désir sexuel à mwasi biso ba tata to yoka bino poto découvrir bino pe boyoka oya biso. Voilà pourquoi na lobi ke lelo yo ekozala malamu to diviser un peu ya ba mama africaine o ba besoin comme tabou na to kanyi bino ba mama toza ko ila so sujet oyo. Donc to koba un peu na détail nini ta o koba mais ka un peu ko sunga biso to yeba mwasi africaine bima na posa na yo bima na boyo po biso ba papa to apprendre to yekola nini bolingaka nini bosepelaka nini ngo to yiko sala poto comme ça bino na point oyo ke to découvrir bino penza parce que na nature biso africain apparemment c'est comme si je y nango eza tabou o ngala zolinga to éviter ezala comme tabou te. Bon o lobi ke faut comprendre basi ndenge balingi na ba mibali comment biso to zalaka très agressif to ba sentiment na biso concernant bino comment ezalaka ça va on continue à progresser na on continue ko landa yo à part ça de ba question ekoya mingi donc na tikelo o continue moi progrès na yo ningaye na kozala ba question ebele peut na proposer concernant makametali bino ba mama donc to yo kana ke to ko analyser na cadre ya maman développé mais na cadre ya maman africaine de bande ko nyonso to bola na ligne bozali ko landa biso soki bozali na bana miketo bana bino basi bokolinga te bazala présente balanda yango po bako mungulu te na kosenga na sima mama akwala ou bien bo kangi ba o parler na bino mais biso toko pasola mpoke na ndenge radio lisolo ezalaka polele à vous l'antenne mama akwala. Merci papa Joachim. Ngana ko bakisa na makambo lobi na ko bakisa bo na sali expérience oyo ya koloma makambo ya sexualité et pas ba musulmane et pas na bango ezalaki ko bango balingaki koyoka te makambo na zoloba mais bango balingi te ezala mélange na basi na mibali bango balingi kaka ezala kaka basi et tango kaka groupe kaka ya basi. Maintenant au bandi ko expliquer bango makambo ya sexualité bango bakoyoka. Maintenant so na kena ngo sikoyo na ba congolaise ya batamangala na le banana pona batamangala ou bayoka lingala puisque awa émission ya lingala. Est-ce que ce que tu dis bango que ou expliquer bango makambo ya sexualité kaka entre bango bana basi et que gali moi si mutaka ko expliquer est-ce que bango bakoboya? Je ne pense pas. Tant que c'est là que bango baboya kaka ezali mobali mutaka ko expliquer bango. Donc côté wana soki na bazali prêter et que mobali mutaka ko expliquer bango wana il faut que respecter. Maintenant est-ce que bango balingi moi si a expliquer bango au moins la tant mususu bakondima. Bakanisi problème ezalaka na bango balingaka mélange te balingaka te que libali bazali wana puis yo ko expliquer bango makambo sexualité na bango balingi bongo te bango balingi moi si a expliquer bango sexualité na bango mais kaka entre bango basi. Maintenant je ne pense pas que ezali que na basi bazali na Afrique ezali tabou na ba énergie oyo comme sika oyo boye azana choix lisusu te moto moko azana choix lisusu te bana koloba que non makambo wana eza tabou ngana koyoka ngo te ezali na mosala oyo nzambe ye moko akosala oyo kolekela biso ndelo o biso tozoyeba te mais mama kwala na basi na bisika wana soki basi balingi makambo elekaka na kuku na bango basi ya alors ya kosala basala wana mibali te. Non, attention papa Nanga Joachim. La question est bien posée. Mais seulement, il faut toujours que ça la attention à l'évolution à moto. Chaque moto a que développer conscience. Chaque moto. Maintenant, et tel est là comme papa Nanga Joachim na côté ça. C'est-à-dire, ceux qui moto wana na na capacité ya kondima ko vana na mibali pona yo kama kamba sexualité, c'est que nous avons développé conscience sur la tête. Donc il faut respecter. Parce que sinon, on est comme un viol. On est comme imposer ma cam. Parce que conscience n'a rien comme un niveau en tête. Parce que les gens qui ont conscience, les gens qui ont quelle conscience moto on a développé. Si que maman quoi la to que développement na yo et que on prépare biso ba matière à repérer ça biso ou bien limito attaquer quand on a coup circuit ba si je non c'est bon. Maintenant la radio,
na radio ezali bien oyo na kopesa mateya oyo boye na radio ezali bien parce que na ndako yo okoki kokaa na yo moko na devant radio koyoka sans que bana bazala place wana donc toke de coup sur coup. Oui, na ko expliquer ma sexualité mais je suis obligée parce que na air oyo ya verso oyo tokomi kokenda oyo boye mibali sexualité ya basi ezali trop makasi basi bako vibrer tellement makasi que mibali bakokoma siko na pota ya basi mingi. C'est ça la réalité qu'il faut dire. Papa Yeah. on est dans la réalité, c'est-à-dire la stratégie ya nzambe ezali pona ko introduire loi ya complémentarité na kati ya planète Terre et sali que na kati ya énergie ya basi énergie wa bengi énergie sexuelle ya basi et comme makasi et comme la vibration makasi donc et ça là que mibali bako zala trop na posa ya basi bako zana trop na posa ya basi et que soki basi ba yebi ndenge nini ya ko fonctionner te et que ça là que ba viole ko zala belé mais pourquoi nanga voilà depuis kala basi baza na puissance et dominance sur mibali na côté sexuel. C'est ça le problème. Depuis création, ce n'est pas que comme Nicolas Makasi, depuis toujours. Non, awa nazolo makamba fin des temps. Depuis toujours ezalaka mais oh ya la fin des temps oyo et accélérer les choses pour pas nanga. Mais est-ce que bino moko bozo mona ngote bino mibali ngana za mobali mais akamwa Vengo lobi et accélérer, oui, c'est vrai. Et comme il est trop parce que na mikolo tellement que moi si a comme na posa wana mingi koleka ba comme na bashwe qui est ba biloko comme kotisa et comme koleka même satisfaction au mobile ko iko pesa yo moi si et ngelo ba kendengo lobi oui et comme très puissant ba comme ko senga plus que ce qui est naturel parce que toko débattre yango senga que est-ce que une émission oyo que ne vraiment coup sur coup et que bino ba mambo ko limbisa biso parce que mama muntu atomboli émission oyo mobilité donc toko za makama mama nsoni e ko za awate donc o za mwana kama muke peut-être aka internet yawana za ko senga permission na yo kola émission soki ko za offender de qui est ko za offenser te ko za attaquer te est-ce que on dimi il faut que le baron officiellement permettre que ba maman nyonso peut-être pesa ba message que tonto kota na ba section o etali ya kafu oyo mokili eza wana donc la zone sur l'antenne on va contrôler émission papa nanga Joachim makambo oyo nazolo ba oyo ezali makambo ya solité bon nani azana sexe te nani azali produit ya sexualité te nani azali produit ya sexualité te nani. Oui, maintenant le monde qui est propre moi si nous avons azoka soni tango za komona ka nzoto na yango wana ma sexe ça suffit le tabou donc makambo ya tabou awa na air ya verso ezali lisusu te nani azali produit ya sexualité te na retour na bino nani azali produit ya sexualité te maintenant soki yo za na sexe soki nzambe apesa ki yo sexe mais pour la nini yo ko sala ngo tabou mais pour la nini biloko yo lia ko tsaka na kata mondo ko sala ngo tabou te mais pour la nini yo zali prêt pour la nini moto azali prêt ya ko loba na bato ko sala bana na ngai nazana na bana 10 nazana bana 15 pour la nini azali prêt ko loba ke nazana bana 15 mais tango ya ko loba ke nazana bana 15 c'est ka sali sexualité 15 fois minimum tabou mama na place to zali pas non et faut que zali oyebika ke na vie chrétienne kaka ya pamba likambo tozali kolobela awa eza déjà tabou parce que bato bazali bakomona que selon formule chrétienne fallait boyer te ba pratique mususu ba satisfaction mususu ba chrétien baboyi yango nde ba makambo tokolobela yango lokola yo moko mama totombole émission yango wana encore une fois mama akwala oza obligé opesa émission ona angle olingi tokumbela yango bato bayoka yango comme ça to bandi ko pasola mpoke awa na poko lelo badi déjà ko pasola mpoke moto nyonso azali produit ya sexualité moto nyonso akoki koloba te que non ngai bana na ngai na botaki bango ndenge ni ozana mobali na kati ya ndako oui donc sexualité ezali na kati ya famille na yo sexualité ezali na kati ya moto sexualité ezali yo moko ozali sexualité maintenant yo moko ozali
lobi bongo yo contrôler ngai dans le sens que contrôler émission na yo soko monique ndenge za okenda eza bongo te eza émission na yo parce que biso tozaka ba invité ndeko Charlie pe na banza za na kati na bandeko bokoyi kokota donc oyo eza émission peut-être ndenga na ko souhaiter ekemla eza penza te ke o kanga micro intel lobby intel CDC so ito iko kendela ku circuit biso nyonso to kendega na ku circuit mais dans l'entretemps yo moko kola émission za na contrôle na alors oyo nga ya liboso yango na kokitisa awa ba mama bazala tu ba victime na makamotali ba sexe oyo parce que jamais mobali akumba zemi biso to kumba zemi na mukongo ka soko lingo za responsabilité ya bébé oyo bini mais ba mama nde ba to za zemi ba to tolobake mwana bebele qui est duku zemi sikoyo monde essaie de développer nango na ba formule ndenge na ndenge pona mama azwa zemi te ba musuba zo sala condom qui est plastique wana yango na nabiki émission lelo ko za ku circuit na ba chrétien ko yo ka lobela ka chaussette awa toko bimisa mpoke condom toko bia ngo na kombo na condom so le kana église ndio toko bia ngo su condom te pe toko bamba ma titre moko boya ngana senga ki émission lelo yo zo contrôle na yango so communautaire mais tozako sala eza bien te eza inapproprié na ko senga pardon continuer ko yibisa biso ba mususu ba il faut que kisi ba mususu il faut ko kangisa mabota biloko wana yango mtekomi na jour lelo est-ce que mama oza komona te ke côté ya la jeune fille to bangala la jeune fille avant ya ba mama o ba bota to baza ba marié ozo mona te ke le fait que bana ba fille baye ba ete oiko sala makambo na tango tsaki condom zen ekokota te eza kotinda ba jeune fille ba koma mubulu na tango pe ekomete ba mama ba komi koyeba ete tikana kende kokangisa mabota est-ce que ça komona te ke ba mabota o pe komi koyeba ba maladie ndenge na ndenge ba kyste o exista kite e komi ko exister likolo ya mwasi akeiko kangisa ba trompe ou bien zo komela ba kisi sino tena kota ba kisi ngama ma kwala na koya koyebisa ete recherche msuna salaki ya de ce kisi basi après 3 mois okomela ngo lisusu ou bien tongo benozo après 3 mois et ti de la sala ezali mwasi azwaka na déjà zemi mais lokola mama azu zemi peut-être na mois oyo deuxième mois eza ko ya troisième mois na ekokita ko ne pas docteur batobole tonga sans le savoir tonga wana ekena ngutu ko boma mwana oyo déjà azali déjà foetus a commencé à se développer. Est-ce que parmi les 3 pratiques oyo pratique nini yo mama omoni ete ekoki ko zala approprié pour na bino ba mama bolanda to bosalela à vous l'antenne. Merci papa nangai Joachim. Question ya koloba ke na yebite pour nini yo kotuna makambo oyo etali basi en principe ma question wana il fallait basi bango ba tuna ngo ngana galisi yo akanyo to bandi bien eliye patakan to yebani biso batata so to sali émission oyo o to toucher ba makambo na bino ba mama yango wana to zela kabino siko yo mama obini je oyo question pourquoi ne ko poser question makambo ya bino ba mama tika na répondre à question oyo tuni wana soki ngai na ko pesa na ko lobela makambo ya sexualité ou bien makambo ya capote na bana ezali te ko na ko loba na mwana langage ya ko loba na yeke ke na ko luka mibali maintenant admettons que ngai na lobi makambo ya sexualité te est-ce que moi si mwana wana te na suka na ye moko akena ko luka te parce que ye moko aza na sexe na ye donc ye moko mda ko gérer sexe na ye ye moko mda ko gérer nzoto na ye soko lingi mais à un moment donné ya ko sala makambo oyo moto akotinda ye te parce que omoni ba parents bakanisaka ke bana basalaka kaka makambo bango baloba or soko sosoli bien ezalaka nango bongo te parce que na kati ya mwana azali na mayele nyonso na kati ya mutu na ye mwana ayebi kofonctionner ye moko mais baparents nde na kati ya baillusion na bango moko bakanisaka non il faut nga napesa éducation na mwana il faut nga nasala bo il faut sala nini oza atane eloko moko kosala te puisque nzambe atie mayele nyonso na kati ya mutu ezala kobanga ya baparents bango moko kobanga eleki trop il faut asala bo il faut aloba bo il faut asurveiller bo il faut asala bo eza babomo donc tango baparents bango pour la question est simple to bandi la première question parmi les 3 options na pesi oyo mokili ekomi kosalela yo oye awa na sujet oyo ba désir sexuel na comment basi ba se satisfaire na bandi na les dangers d'abord ya kobota na kozanga kobota to ko prévenir
est-ce que parmi les trois solutions wapi oyo yo mama okoyela biso conseil na poka oyo tolanda comme ça topasola mpoke na oyo nyonso okopesa ke oyo bakoki kosalela à vous l'antenne. Awa ezali makambo ya oyo yo kosalela awa ezali likambo ke moto ye moko amiyeba et puis akamata oyo ekokani na ye na vibration na ye, c'est ça. Bana mopoko sikoyo bana bala jeune fille ba eyengo bazana bana mike bazozela Bible lobi yo mama ya mukolo faut la modèle ya bana ya mike côté ya mama côté ya village tozala na mama akwala yo muto côté ya village na misa ba jeune fille lelo quelle option awa et pas nanga ozala jeune fille ozala mama ozala mayele ozali na cerveau ngana séparateur na le baraté que wana kuna azali bana donc ce que ozali mwana donc ozali na cerveau te ozali na cerveau okoki mpo kokanisa mais peut-être ozali na une possibilité mais okoki réfléchir okoki mpo kopesa baide na yo mama akwala oza na éducation moko te na place oyo toke na biso na makambo mosusu to namoni kine même Vela nte pesa na Papa Charlie avant de continuer. Papa Charlie te pesa malo. Oui, merci mingi mama na biso akwala. Na mutuna oyo ndeko na biso atuni ya malamu. Papa na biso Joachim. Na pesi na liboso embote ndenge na landi débat na binoti na ibandeli. Na niveau bokomeli. Pona nga na kolobaka ke na bakisi papa Joachim mwa moke place wanake. Okoki ko pour ndengo lobi pona ko prévenir pona ngana ko loba ke il faut kaka ba prévenir à partir de la date oreke ba condom ba nini donc soko yebika ba cycle na ye ozo calculer yango ata timukili ko kufa soko lobi azwa zemite akozwa na ye pété donc ko calculer ba cycle mwasi soko za prudent soko za penda précédé oza mutu moko penda poser ozo zela na yo penda okomona penda ke no timukili pe ko kufa soko lingino ko bota te okobota na yo pété oko utiliser no pe ba condom wana te. Donc, côté ngana koki kokene nango siko parce que na landaki mama koala na début na et puis na mituna o papa na biso zabwa na tuni mais na comprendre que tabou ezate parce que tabou ezalaka tango papa na biso zabwa na zolo bake akendaki na église po abeta masolo balobi boye boye mais ngana koloba na Congo na RTNC ngana kuma kolandango live masolo oyo et comment nango tabou te baza koloba ngo penda ba ser en Christ boye na batu baza ko betela ngo émission mobimba batu ya église baza ko betela ngo et puis et kombi nango liboso ezaki nango ya kobombama siko e kombi nango tozomona meme na ba YouTube soko koti okomona penda ke ba chrétien ba komi ko beta ngo dada donc eza nango penda ndenge biso kanisela ngo te parce que ndenge na landi mama na biso akwala ndenge alobi okomona papa moko alobi ke naza na bana 15 wana yo botaki bango ndenge ne donc koloba bana 15 donc ozalaki kokende na sexualité ndo bimisi bana wana parce que du fait qu'il a représenté déjà au bana nangai monde alelo biso kala tango tozokola tozana bana mike baza ko ba flamingo mais flamingo ngo yo yebika ke mopaya mutauta ka musika ye kolala donc tango balobi hôtel yozo le kaona muni bakomi hôtel mais yebika ke eza pona bato baleka ka baleki nzela o bauta ka musika bazangi place kolala bakolala wana mais siko mwana ya muke okoko yebisite ke hôtel eza pona bato ba passager ba yaka po ba kolala ko donc a comprendre malamu te flat eza pona boye na bana muso muke kutu azola kisoke tonto toke na flat te toke na flat kuna po oyo ba omona biso donc eyebani eza suli kamba ko bomba na te lelo makambo so komi ozolo bana o bana ba yeba te ba para ba bana ba yeba te mais mwana soke na école biso tozalaki na ba tozana bana ya basi komona mwana mususu aye azana âge moko asa pusani mabele se bimi asa ko yela yo kaye alobi o papa batini biso sala devoir na ndako otali penda devoir ango ba dessiner sexe à mwasi ba tiango penda lokola ndenge to monaka avocat ba tie penda ba flèche ba lobi cité kende ko cité ba parti ona ndako asa ko lakisa yo ke no ba lobi ke to tanga ba biloko nyonso to tia ba parti to tanga ba to koma ba kombo na donc yo moko tali et sali ona somo lobi oh donc tuni epe oyo nini azolo belo pena ke te kombo nango boye azo cité kutu na biloko musuza na kati yo evite mais azo cité ngo zomona na ndenga zo koma. Donc cela veut dire que tabou wana pe soko so mema mona na ki tabou yo zo memele wana et que ça moi passe il faut bien que tu yebisa ye ke te tale zabo ou bien opekisi ko kene classe avani na ndako yo moko o surveiller ka ye na ndako ou bien otiki ya kende ayeba koleka yo donc ba yebi na bango eza na ngo problème moko te ya koloba na mona ke ote boye na bo non
okomona mwana mosusu aza na hypocrite avandi lokola ayebi te tala kaka babiloko mosusu ezali kaka asala kaka asambla kota na ndako tikela ye tele okomona bashene nini ye akolinga kotala donc asa ayebi eza bamakambo moko tabu te tokobeta mpenza masolo mpenza ndenge esengeli mpenza ndenge mama na biso alobi ke apesi biso nzela ndenge yo otuni mituna toza kolanda yo et puis soki nalandi mpenza na ebandeli ezalaki problème ya fonctionnement ya mwasi na fonctionnement ya mobali et puis mobali mwasi atiraka bato na mabele ndenge mama na biso aotaki koloba na début mobali atiraka na sexe donc ya mobali ekendaka na mwa lenteur ya mwasi ya mobali ekendaka ya mwasi ekendaka mwa lenteur ya mobali ekendaka vite fait vraiment oui c'est ça donc wana mpenza eloko nalandaki nano ya début yango wana alors ya mobali ekendaka lenteur ya mwasi ekendaka ya mobali ekendaka rapide ya mwasi ekendaka na escalier ya mobali na ascenseur bon siko soto tayali mpenza malamu biso ba mibali parce que ngana kolobela côté ba mibali et puis ba question ngana kotuna na si mama kwala za mieux placé pour na ko répondre biso ba mibali eloko etiraka biso mingi na mwasi o etiraka biso mingi na mwasi na yebite so mibali muso ba ko ya ba constater ba koloba te okosi tozana besoin na bino pe kaka na radio tozana besoin na bino na masolo ya mama kwala donc eza masolo atina mesa eza teke muto ya contredire muto yaka beta ya yo alors problème ezali biso mibali ezaka na liboso ndenge mama kwala lobi mabele elongi na sima masoko donc biloko wana misatu eza biloko ezali ke soki bo remarkaka bino basi bokomona ke mobali soko akei azotambola mwasi azoya liboso mobali azoya basali croisement soki mobali asa beti mwasi na elongi abeti ye na tolo na ye siko etikali eloko ya misatu donc tango akei en tout cas mwasi soko aza mpenza mwasi amoni mpenza ke soko baloli kaka elongi na nsima na yo okomprendre ke le mosusu miso na bino ekokutana donc mwasi tango aza koya mobali amonaka ye déjà à partir ya liboso ayebi deja nsima na ye donc siko fa confirmer il faut balola miso na ye atala troisième biloko oyo mobali azaka nango besoin alors soki tokei tokoloba siko signification ya tolo nini na mobali masoko oyo mwasi atala mobali atalaka ngo pourquoi ezaka na rôle nini ezwaka rôle nini na nzoto mobali donc pourquoi mobali abetaka biloko misato wana pourquoi biloko misato wana soko eza te na nzoto mwasi ezali mobali akomi lokola mais biloko ebetaka pena mobali yango wana pourquoi ebetaka ye donc c'est ndenge mama na biso autokoloba ke mwasi aza être moko ndenge mosusu par rapport ya mobali so totali toza biso so ba humain mais toza na bokeseni donc bokeseni wana ezalaka ke mwasi nzoto na ye na hanche esalaka ye ke base na ye wana nde yango nde vimbisaka ye mipende na ye mpe nsima na ye alors biso mibali toza na babase moko te na mwasi alors soki mpo na nini tolobi ke eloko wana mobali atalaka yango pourquoi papa zambo wana mpe aza wana akozala mieux placé ya koloba nayebi te soki akowanga nalobi te wana mpenza kotemema soko biso totalaka yango te vraiment wana ekozala kaka selo ye mais au juste wana mpenza likambo nazoloba eza vrai eza biloko oyo etiraka mpenza mobali ezali ndewa même ke zasoya ke mwasi aza na ndako ya libala yango monaka ke mwasi soki aza na ndako ya libala soki aza na nzoto oyo etonda nsima aza mpe na tolo oyo ezalaka mpenza risquant nde tobotaki kobeta lisolo ndenge mama kwala obetaki awa ezalaka mwa pasi donc babiloko wana esalaka ke mobali ezala mpenza ke non peut-être ke ayi kolobela mwasi moko soki aza na maîtrise te akei meme kolobela mwasi ya libala babétise donc eloko wana ezalaka bongo yango monaka bamusulman ndenge tomonaka bamusulman baza na basi na bango kosakana te ndenge babombaka banzoto wana basi wana bayaka kitoko ya kosakana te mais kitoko na bango wana bamusulman bakomprenaki ke eloko ya liboso mpona na mobali asumuka te na mwasi ya bato yango moni balatisaka bango bavoile et puis voile yango ezala lokola sere te bastress te ndenge basi na biso balataka voile wana ifo tika yo mpenza nzoto alors et puis aye kocomprendre ke te il faut foulard il faut kokanga ye elongi parce que ayebi ke à partir ya biloko misato wana tolo na nsima na misu nde yango nde biso mibali totalaka alors soki nakosi napesi exemple na bamusulman ndenge babombaka basi na bango donc babombaka basi na bango pour rien te babombaka basi na bango surtout ke basi na bango bazalaka na baderrière moko soki otali deux fois te alors eloko wana musulman asatimbelanga alobi te mpo na koprotege lisumu ekoka kozala te et puis mpo na koprotege ke bayibanga mwasi te esengeli ezalela nde boye
yango azipaka mwasi na biloko wana keno biloko wana ezalaka yanga moko na mona yango kana ndako soko koti na ndako olongoli na yo bilamba ndenge olingi osali na yo ba gymnastique eza na problème te mais soko bimi en tout cas bombelanga biloko na ngai. Donc na dingi na loba nini na émission oyo ndenge mama na biso akwala ye na lobby côté oyo ya mibali oyo biso to atiraka na basi. Alors sexe oyo ya biso mibali ezali trop rapide ya basi ezali ya male eyaka na malembe ndenge mama akwala lobi basi bakone baposa makasi soki tokebi te biso mibali en tout cas ba violer banda ko salama. Donc ba violer banda ko salama déjà c'est banda ko salama basi banda ko violer mibali et c'est banda de ko salama et salamaka et so continuer pe za ko continuer so kende liboso to so kende tabu eza lisusu te soni ko zala lisusu te makambo eza vrai. Alors to sona no mwasi ya mundele to che awa to zui mwasi ya mutu mwindu to che awa omoni biso basi ya batu mwindu telema to mesala kaka makambo so soni oh nini yango mona ka kote ba bolingo kote ba nini wana e koma to zonga pena sima ya makasi na kote ba mindele marge bango pe bazala ke babalani lelo lobi baboyani babalani lelo baboyani babiti nango pe ezali to ko lobelango awa. Pourquoi ba mabala yango pe ezala ke ba mindele omona babalani bakei lobi ba silani pourquoi bakendaka trop rapide ko boyana babala na rapide mais boyana ka pe rapide. Alors pourquoi biso ba noir pe mususu mona soko balani bokei jusqu'à boumeli pe mais marqué mususu pe ebe banaka nango na ba cause nango to yebeli. Alors problème o to ko koloba lelo ngai na lingi mingi parce que onga naza nango naza ko garder yango mingi parce que fona yoka mingi mama kwala na makambo azako beta na papa na biso za mbona ndenge mituna za ko tuna yango nde fungoli ke ba onga na préparer ya koloba yango eza nanga awa mais na kotika mingi nano mama na biso a développer ba makambo o ya bango siko basi parce que ngana lobi biloko etiraka biso envers basi biloko siko bango o etiraka bango basi envers mibali ezalaka nini ba paquet to parce que to mona ka basi mususu zali il faut mona mobali azo meme bende azako lié bende o mona pena ke il faut mona ba paquet eloko nini etiraka bango mulai mbinga biloko nini etiraka bango mobali fazala na sexe mulai eloko nini etiraka bango. Alors donc mibali fazala musclé to ezalaka nini à partir ya wana nde to ko panza poke to ko koyeba to chape na makambo na mesa to ko koyeba nini oyo lelo to kokola nango na émission oyo. Merci nazong sima lo mama kwala. Merci papa nanga Charlie. Omoni mobali alobaka bon. Mobali akoloba ali précis akolo makambo nyonso clairement parce que alingi ba tabute. Dana sepeli ndenge papa Charlie akoloba parce que na mokolo ya lelo oyo boy ndenge biso nyonso tozali ba produit ya sexualité mais toko maîtriser ko sale la sexualité en côté ko yeba ko sale la tendresse en côté ko yeba ko sale la bolingo en côté toko yeba te wana nini parce que to kangami na kati ya likambo ya Bible na sens que tozali ba victime moko boye basi baza ba victime moko boye parce que balia kimbuma mais non nzamba asali yo ndenge nzamba asali li wana eza na tina ezali langage mobimba ezali expression mobimba yo ezali symbole mobimba ko représenter eloko mobimba na ndenge ezali wana donc kolia na yo kolata na yo sexualité na yo ezali makamba tabu te ezali makamba péché te ezali makamba péché te ezali na makamba kosolola ya kosolola na moto oyo azali na sexe opposé na yo moko solola na ye okosolola na ye wana koyeba ndenge nini ya zali ndenge nini ya ko fonctionner et yo pe opeso ya yo ndenge nini yo ko fonctionner pona tango boko vivre ensemble bo se comprendre donc na lo banani bo pona basi chaque mois si azali na idée na ye ndenge ya alingaka mobali yango azala tango susu alingi mibali ya milai tango e ko dépendre kaka na chaque mois si mais basi mususu pe okomona ya lingi par exemple azo mobali oyo akokokana na frère na ye ou bien oyo akokokana na papa na ye soki azalaki par exemple na papa ambinga omona kolinga pe azo mobali ambinga parce que akosala liaison na papa na ye ou bien akosala liaison na grand frère na ye donc ba désir ya bato ekeseni donc ekozalaka nini yango wana mwasi soki akutana mobali bo mobali akutana mwasi basololaka mingi wani basololaka mingi eyali mpona oyeba moto wana ndenge azali caractère na ye ndenge nini ezali mais bato mosusu babunga nzela basalaka ndenge nini papa nanga Charlie
akolinga moto lisusu na caractère na yete akolinga moto melamba amoni kaka lunette na yo wana amoni kaka voiture na yo wana amoni kaka mbongo na yo yoke omemie na restaurant kaka matériel wana kaka ya bandi kolinga yo oh mais yo kolinga moto kaka pona voiture na ye yo kolinga moto kaka pona koti na kata ndako na yo luli ndako na ye mais est-ce que wana ezali ba valeur ko yo kenda kolingela moto amona komona que tango ya ko kenda kokota na kata ndako wana et ko simba te parce que ya yiba ta caractère na ye ya yo etalaki yete omoni problème oyo africain baza bango yo kana kata masolo na bango mais yo konula moto wana po ani ote aza kitoko et puis tala ka voiture tala ka ndako na ye oh bon yo luli ka bona ba bijou wana kaka bona biloko wana kaka donc ako kena ina profondeur te bana nga shabu yebi yango ako kena ina profondeur te ya kota ne ka matériel or awa yo tuni vraiment tuna otuni vraiment tuna est-ce que basi yango balinga ka mibali pona nini eloko nini atira ka bango mais soko yo ki ndenge basi bakoloba kuna me wolo okama kaka mbongo kaka mbongo donc il faut que longola makama mbongo maintenant sikoyo basi il faut ba yeba eloko nini atira ka bino pa ba mibali wana ezali nini olingi caractère mobali wana eza ndenge nini okoloba bon ngai na lingi mobali yo a respecter ngai o to ko so la bien oyo azali na bolingo na ngai na ko sentir bolingo pe vibration ezali donc chaque mosi azali na ndenge na ye oyo ya ko mona makambo soki yo tuni makola ko lobaka wana ngai ezali caractère ya moto le savoir être savoir faire mama kola na kati maloba te ngana yebi ke mi basi eza moi pasi peut-être soka lingaka genre ya mobali parce que ndenge yo lobi moi si ça dépend batulelo basi bakome kolinga ba pona voiture peut-être pona mbongo pona songolo pakala mais na kotala ke moi si akoza na mibali peut-être azana ba copain mibali o misato peut-être tango azo bananano azo luka fiancé o yebi ka ko a sala banalise o nini ya ko linga akoki ko ne tomber na 3 ou 3 garçons mais na 3 garçons wana peut-être moko ya lingaka ya mbinga mais ya mbinga wana sikoyo po le musa pointer zambwana alors tango ya pointer zambwana azana diana lisusu aza susu na ngai mais sikoyo na kati ya zambwana est-ce que kati ya zambwana ezali ndenge ya zokanisa parce que mobali akokoza na basi meme 15 aba copine ayebi ke bon nazoluka oyo anga na kobala mais na kati na bango asa yebi déjà que na pointer oyo donc oyo ti suka funa bala ye okomona pe keti na mariage mais moi ça cause na 3 copains à ko pointer mais à kokele toujours na néant parce que azoyeba te parce que moi si c'est ko tali bien mutabala ka mobali mais azoyeba te oyo pointer le muso payer te yango tozo komona ba erreur mingi zozala maloba mingi ya mibali zozala na sukali akoya na mwasi ke na lingi yo boye na boye influence nini ala botisi atiki le tozo komona soko tali ya plupart ya basi ebele okomona ke moi ça c'est déjà na moi na quelque part moi ça c'est déjà na moi na quelque part mais okotala penda okomona ke le muso c'est na mo erreur moi c'était ezaka ka erreur kaka ya biso ba zambwana ndenge to kosala basi donc problème ya wana o ndenge yo lobi pona ba voiture et comme ça là que alingaki na ye mais siko alingaki mutu moko pona voiture te songolo mais biso ba mibali maloba sukali neto saka nango yango ndo mona ka ke tango moni kaka mwasi oyo ozo direct ko so mona sexe donc nasaka na mwasi oyo okobimisa maloba nyonso ya bien oyo ya confiance okoloba penza peut-être mwasi ayokana no ba parole wana te alors tango ya koyoka yango akotika nzoto amoni ke oyo pena namoni pena malobo alobi na lobango na mutu mususu te alors tango akotika lobi zemi o asireye ale obotisi ye otiki ale okomona mibale ndengo na baza abotisi le musu 4 filles mais na munoko na ye ngana ko bala mwasi abota te jamais mais azotangelo ke ngana za na 4 bana mais 4 bana wana mama na mwana na ye donc yango ngana yo bakena basi eza mwa pasi ya komona mwasi aza na bana ou bien aza na mwana okende condamner kama ye bibota ya bota kina oyo